bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Promotion, bonne année et Cannes 2017. Ayuna, la box Orao Telecom avec Wi-Fi. Beaucoup recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à Bino. Bobo c'est la tête, tous la chaîne, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous la Siloé, y'a Pasteur, Moïse Mbié, tous la chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, Novelas, pour la maman, il est pas jeunesse, pour l'éducation Yabana, Bissoba, Tolela Sport, ma chaîne est belée, il y a sport, et surtout, il y a Liga, pour la Bissoba, Touloula, ma match. Pour la Bissoba, Brazzaville, on est devant la Brazzavillois, Télé Congo, TLTV, MC, il y a Pointe Noire, on a vu de la TV, il y a Pause, vu de la TV, il y a Faux, vu de la TV, il y a Wang, vu de la TV. Internaute, bienvenue sur votre émission Le Vidéo Parler, une émission portée toujours par votre simple servante Gloria Olang, une américaine père de Congo. Je dis merci que nous sommes partout dans le monde. Merci à nos fans, merci à nos fidèles. Merci à vrai nion sur Afrique Info, Balingara Glolang, Balingara Frank Stemai, au Balingaka Hiller, pourquoi pas aussi Balingara Mayele. Merci à toi, merci à Jannick Kazola, la tuer, on est de cœur avec toi partout aux Aratozano, parce que aux Aragan pour ton mère, merci aussi à le véritable code. Il y a Willy Mouchen, le vrai code de tous les temps, le vrai code, merci à toi. Sans oublier encore la taille avantageuse, la taille avantageuse, Jojo Ngonda Imen, mon grand frère chéri, merci à toi. Norbo Sanate, Babi, ingénieur du banque Arca, Moko, lui, c'est qui gote mascotte de tout le temps, merci à ma même Misé Bamtema tous, Betolo, Maloriste Congolaise, merci à Imprexario Claude Ndombasi, sans oublier encore Ricky Kabam, le vrai Ricky Kabam, on est ensemble avec tous les gens qui aiment Gloria Olangi. Oh, tout balingara glolang américaine perdre au Congo pour Angola Nzambe. Je suis en 2017 parce qu'il y a Nzambe Karaneto Sola Kina on vit que donc on a eu la terre avantageuse. Merci à toi, merci à ma vrai nion soya glolang. Je suis passé, je suis avec un artiste Nisana Yamba vraiment kala, vraiment Yamba kala. Aujourd'hui on se retrouve encore en 2017 par rapport Kenzamba Sali grâce tout en 2017 mais en 2016 a mis cet album là. Après 10 ans, a mis cet album là, laissez comprendre. Je suis avec l'artiste Amanda Chand comme ya tété là comme on dit. Lui c'est un tété là comme papa ba ne plus tout cas il nga bien chef coutumier na biso toi il fan de mango chef coutumier il y a biso ba tété la peine na biso. Bonjour comment. Bonjour Gloria. Hervé. Ouais, merci pareillement. Tout bétanon moi bilan moi dans 2016 il y a comme chante comme dans chante comme on dit moi bilan non moi on a 2007 tout bétanon moi bilan et les cas qui a eu en 2016 musicalement na yo moko na monde musical par République démocratique du Congo quoi. Musicalement, il y a un bilan positif. Pourquoi positif? Positif. Pourquoi positif? Pourquoi le positif? Positif, il y a pour la raison, il y a un album, et puis il y a mois d'octobre, il y a l'année passée. Donc il y a cela 4 mois, on a marché déjà, presque. Mais au moins, tout le monde, tant que maison à valeur image et produit, tant que produit na marché na radio pendant une année vraiment tout le monde a organisé mon sorti à ça na 11 chansons battu qui d'accord pour moi on a observé que bilan est positif nazaki très content parce que congolais ayokinga pendant temps et belé li sous-souté et puis ayo ganga sous bien asepeli donc il faut nazala très content et puis positif pour Namboka je pense tous un problème il y a ba politiciens entre les deux côtés pour na dialogue. Je pense que Nzambe a tchepé, a tcheli bisope basali na pembeni po ba cadrer likambango. Pe ya kotsaki pona ba nungu ya bitumba eza na mboka. Et salamagité, je pense photo comme Nzambe. Mais pe yango ndenge basangani vraiment Nzamba za na bango et kende bien po pays au Congo pona ngana mona pays les kiangote. On a rappelé les 40 ans dans le monde de la musique, tant que vous avez musicien République démocratique du Congo. En 2007, la musique n'a pas été tambouré indénié. Il y a eu Moko, il y a Bandeko Nayo, ba grand frère Nayo, Baleki Nayo, Nyons en général, ba collègue Nayo, musique à 2007 est tambouré indénié. Bon, déjà, on a répondre que c'est positif pour moi, et tambouré bien pour Nanga. Yo ti yo zo mona ba misusu. Ce qui est bimaki, mais
vraiment dans l'ensemble le cas tous habitants dans kata mboka awa kokenda poto komata msoke 2 jours 3 jours 4 jours mais awa siko le cas to aller awa ba tu pas travailler na bango to ba musique ba musique bango to yo bien soit en tout cas basé belé na yo ba musique na bango c'est ça na bien. Aujourd'hui, les gens jugent musique en cannabis au Congo, ils sont des ratés par rapport à Kofingana. Les musiciens congolais, tant qu'ils passent na TV, pour na bayanza danger, na l'équipe Kumu, na l'équipe Boye, na Beta Boye, na Sala Boye. Pourtant, baninga libanda en boka, bazo beta musique, mon lelo bazo dominer, biso comme lelo DJ Arafat, lelo ceux qui batem c'est ba DJ Namso ba Michel Belé, azo dominer bango par rapport, bazo créer qui même en boka na bango biso car au moins fallait aujourd'hui guerre, fallait hériter, bazo Fingana, ozonga Boye, tout ça, je sais pas son musique congolaise, le musicien aujourd'hui bazo porter les biso ko Fingana to yoka obino Boye mbara na banzembo. Mais nyonso wana oyo wana nyonso bazosala désordre wana ya kofingana ya koboya ko reconnaître parce que lelo constamment on a sali eloko ebomi biso na makambo ebele ali reconnaissance tant to soko tali tant ya ba papa wemba ba King Kester de meni ndenge bazate ba milimo na bango za na kimia mais soko tali ba conflit ba télévision tango yeko koma mingi na mboka ndenge ba chaîne comme koloba mutu na mutaza na langage na ye wenge ye na oya ngo ya mabeo yaki na greco na politique ya ba porte parole donc c'est à dire wenge mtebanda fa porte parole donc non wenge kutanganité ba ne makala ba porte parole ba wenge mo ndenge magina ba greco et yaki ko tcha désordre ko finga na côté ki makasi concurrence déloyale et combat et côté ki makasi ba problème ya laki ya ko wela matériel nana sumi ndako nana sumi voiture. Or, il y a des démarches à la musique dans le monde. Et c'est pour cela même, le problème, il y a un gloria, il y a même et tombe la canda congolais à l'étranger pour une raison que le bateau, il y a bazo la mongo na mi tout comme bazo la le kumu mboka na bangote bazo la kotini mboka na bangote. Donc dans l'ensemble, les musiciens, il faut pas être prudent. Celui le batali pas être outil na bisika to komi le sika to komi il faut être prudent et puis il faut être méfiance à 100%. Pourquoi? Tout na mboka moko chef de musique na biso nyonso auto kufa oya génération na biso ki papa wema to benga en génération na biso to to lobaki ya sangana na biso tout parce que lobaki en génération mais auto ko kufa awa mais le fundo azaki nango musala azaki nango makambo azaki nango en tout cas mais c'est mon côté de comparaison. Les gens disent que papa mba yeba valeur on a dit so yeba ngata appelle Olendo. Mais nzambe asali mutu po mutu amiyeba te nzambe asali mutu po mutu ayeba nde moninga za peme ne pa lobake nazali ko limbisa moninga na limbisi moninga lokola baloba ngone nazali ko linga moninga lokola na ko minga ngamoko. Mais ce que omoni papa wemba azaki mutu musu na pays awuti ko zala te na nzambe awuti ko za molimo na ye. Mais tout ça na carence à danger. Ce qui tolingi tout ça la gouvernement madame tout ça la gouvernement ya litutute. Tout ça la gouvernement ya kukumisa lisusu makambo to kumisa kite na époque ya papa wemba ba kumisa ki mingi mais bazwaki ba bénéfice na ngote. Et époque papa wemba tango babetaki musique ya malamu wana e yaki musique moko te o etambolaki na makambo ba dédicace vuluba. Dédicace oui mais dédicace et mati haine. Pourquoi? Parce que dédicace surtout tout ça bandeko ya Europe taba bane ko pesa mbongo pona dédicace ezalaki po ba tombola ba kombo na bango mais mbongo yaki facile à l'époque lelo mbongo comme passe na monde car en Europe te sikoyo loko le komaki commerce ya artiste ça la nzembo e malamu ça la nzembo mabe dédicace zo renye na ngokaka et ko pesa sikoyo perte na musique dédicace tombwami ba mélodie na biso na ba nzembo na biso nyonso kitoko presque bandeko oyo basali ya babundi bitumba fo okumisa bango ete bafali ba auto bagarre danger pour na Congo fo okumisa bango fait les gars pareil omoni ba oyo pe ba yele loa ba kende na nzela malamu mais problème yo tuni ya danger ba manque ba respect base la reconnaissance base la respect et puis ba yeba ke bisika to uti tala pe ngana bango so ba kotala émission oyo ngana bango to tala ndenge biso to fana na molokai na papa wemba mukolo King Kester mene ya kufaki moya ko ya matanga ya King Kester mene ya ezate tala papa wemba kufi leki na yeko felo mide ou bien collègue na yeko felo mide ayeti ezaki bilo moko soki bango nyonso ba otala ngai pa na zolo bo so ba batali yango ba ko lebake non to zali obligé ko changer jeu to zali obligé ko changer comportement na biso to zali obligé ko linga mboka na biso po to komi pesa kana mikanda ya poto na comportement ya poto mais entre temps oza congolais omoni gloria donc bande ko nyonso ba osa musique na mona yoka soka na musique na yoki Robinho Mundibu na yoki
On a obligé la musique. Baza ba soudeur te, baza ba menuisier te, baza ba tailleur te. Ba ko za mo ba tailleur parce que ba tailleur baza ba artiste. Mais tant on a bazo bimisa biloko na bango. Tuzo yo kango. Mais pour na ko tombola mboka esengi nango conflicté oyo ya biso ya poisa ya kofingana ka mokolo nyonso ti omona mokolo muninga zui problème ya liwa ou problème ya matanga moyo poussa na facile ezate parce que maloba obimisaki na télévision ezalaki ya malamu te. Il faut que vous reconnaissez na moya lelo discours hier bokolobaki mais viens absolument mando be camarade absolument mando be pesi absolument mando zolo babo mais yé moko peti oui nga moko pe les gens jugent aussi que manda appelé parmi mutoza qui ronke ba mise belé manda na jibempiana manda atelemela Weranson manda atelemela Marie Paul manda ba guerre na ba député les gens disent ce sont ça bango conseil baba aya pesa nga conseil bongo yé moko na mutetel bon ngai na yebi gena bango nyonso tangi ono sali bien mais bango to tangi wana pa baola na calme na zaka na problème na bango atamukete bango tout oyo tangi wana naza na problème na mutu moko ata mukete bango lelo bayo mona penaki pourquoi to ko sala mutu bato mutu boye mabe omoni mais simbate nza balakisa bango ke non yaza ya binote yaza yanga bosale mabete bozala prudent parce que monde boye mama to koloba nini monde boye za monde bato nzamba sali bato musu na kata monde boye bakoma comme éternel c'est très dangereux lelo nazo mona ke ba force na biso ezo kita facile pourquoi ozana groupe moko misi ba mission na bien bakomi ko kende ne to modi ba ilo kanto ba kenda ba stino movie ba kenda banani mais yo nyonso ba kenda o modisa bango ka olobela bango ka mabe et puis bango nyonso bisika ba kenda muta lobaka masolo ya malamu pona ya zate est-ce que eza vie à merveille est-ce que ba komo nzambe bo tanga na banzembo ngo wana ya banzembo ko somba obe komo nzambe pena solo zotanga tout ça mais ngana za très bien na artiste nyonso c'est seulement idéologie na ngai idéologie na bango te po ngai na osala fier que na sala musique moko ya reconnaître que na sala musala ya mobali quoi pour moi na tout ça 10 ans ou 110 que mobali na fanda bien na vivre bien mobali omoni et je suis pas lâche quoi parce que l'acheter zali signe ma bé biso za problème ali toke to lobby ngo to silisi et on arrange beaucoup de problèmes on a kata mboko na ndenga ba CCC to yaka ba leki wana ba kamso oyo leki problème bo lobaki bo esaki ma bé tika yango toujours bon que ça m'a rebelle gloria omoni. Donc pour nous, bref, il faut pas la reconnaissant, il faut pas la fière. Il y a que musique ya Congo, il y a musique ya cher, il y a musique ya Papa Wemba, il y a musique ya Grand Calais Jeff, il y a musique ya Ballon Makiade, il y a musique ya Taboulay, il y a musique Oyo. Michael Jackson a joué moi parti pour régner. Donc faut comment tu payer boyo comme on a que sur la mission à 4, ça la peine moussa na normal. Et puis bayongo nyoso ba bimisi biloko ya mikolo yo. En tout cas, bo ça l'effort ya koyeba ke toza ba congolais. Botika mamo yemba mitakala na kata de ba disque na bino bozo yemba ga mitakala pourquoi koyemba ga mitakala bo bomba mitakala mais bo maskango bona ndakata za ikola ngala saka bima kamango te ma maskango très bien mais omoni ba disque bimia oui soto lobi ezama to critiquer mabe côté son côté makamunyo so bien mais côté maloba et sali malamu te na ba direction belé to yebi ke tozo beta musique manda obeta ya à l'époque tout le monde qui vivait la musique Victor Eleson OK jazz Afriza tata mais au moni lelo bazo kansake il faut mettre bision sur musique moko non netinga manda boy pananga soko yo okuta rumba ya osakana te obina mingi te obina muke rumba ya osakana te. À base de quoi aujourd'hui ba mise ba yemba surtout comme trop de danse trop de malibabanga trop de générique facilité mise bi que soka za aspect atie biloko matoi atie ba suki na e bien ceux qui a la lunette bien a vu micro a boire déjà bato facilité a boire déjà zanango yango ayemba ngo da kokota et puis des au tel au fond aza pena mission te azo forcer zelo nzamba pesa ki azo forcer pour akuti dédicace soka boire gina bato 100 soka bina ebebe devant batango e ko simba ko bina bien etala ki batali babi ko bina bien oyo il faut to kotsa ko bina ya saleté pour batala rapso mingi allez saleté koti na mama moko boy oto na ba carence ya makamba ba combattant na Europe allez saleté on a et là tinango normal. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble de la pays, il fallait censurer bêta batou. Mais bêta qui batouté. Bon, le loba 4 ans, il y a bêta batou. Mais 6 ans passés, qu'on a 7 ans passés, qu'on a bêta qui batouté. On dit donc, dans le cas de frère, on a besoin de bêta bien, mais nzembo na bango, il faut pas la prudence, que biso ba mission, tout ça, ba éducateur. Payer à boyer un jour, tokotika rango, mais il faut tout ça la bola, mou mingi po, nga mon abiso musique, et soit force. Je pense que là on a encore le preuve angona ceux qui vont interpréter ngo baluka bato ba analyser ba sabango pourquoi na lobi boy ba pesa nga raison
Ça te dit quoi quand les gens disent que Bamanda Bassa musique qui est en pire qu'aujourd'hui, musique est comme un bon? Bon, Bamanda Bassa musique en pire aussi parce que Wenge mutasala musique. Musique à succès que par rapport à l'élo que Michel au fond on a mis ça en a dinda ou en a groupe par exemple lolo faire bananga na dinda ku na monde leadership na yebo fala binga pe fali pour panaza boye mais on voit clairement ba leader akala bazana ba onka ba leader moro musique est belle azo mbebele azo linga musique trop mais mbongo vraiment exact. Mais tant autant au sel masola autant na ba commun autant na tche bango na échec parce que tant biso bet musique na wenge to so mbanda kuna ba voiture bango ba bota magi me bazaki ba mission te. Alors na démarche sanitaire ndenge na bango batanga ba nombre bandako yo so mona ndako ya Yusunduru aba bazotanga bandako ba Yusunduru batanga école hôpitaux. Alors ba démarche sanitaire wana je pense que sur na telle émission na yo so na mon malobo te to lobi aussi ko na ko suspendre ba il faut otika ba batala makambo na zoloba ba Yusunduru ba misa minene ya monde to mona jamais ba expliquera biso ba car bandako pauvreté ba misi ya Congo eleki makasi na esika to botami na bisika to bimi na ba base ndozo mona ba bazo expliquer nga manda bona ko expliquer ndako nanga na ba voiture nanga devant peuple congolais te na tango ya souffrance aboy bango ba kotanga biloko wana so kena kata orchestre na bango ba problème sérieux ba bazo longwa ko kabwana ba ko sa ba orchestre makambo belebele yo ko so na voiture à $100,000 mission na voiture à $3,000 te et puis yo journaliste autour de la question bino sa musique en pierre non biso to sali musique en pierre te so bango balobaka ndenge wana balobaka musique en pierre salmaki peut-être na tango to moni ke ba 20 ans passé to moni ke ba musique ba choc star ba nini ba mbongo yalaki permanente ndenge comme lelo po wana na cosité po musique ba choc star ba langa star ba mise belé ya musique ba salaki ba 25 ans 30 ans passé yaki musique à lelo mais permanence ya dédicace ya mbongo etambola ki ndenge etambola lelo. Mais ouais, obeti langa masolo misi moko bako iwenge biso obeti musique en piaka non biso na wenge to beti musique bango ba koti mbango po bazwa biloko ba zoluka mais et futité et boti mabe na congolais tant que ils ont présenté que naza na 10 parcelles naza na 5 parcelles naza na 2 parcelles mais professeur moya Nikin azanga na baba na bino naza na ngote est-ce que vous assure l'hôtel bolamo vous hôtel mabe kamata mapa na place baza na nzala mapa na boudin kamata yango liango na katanda kuna so okeli banda ko liango so ko lena bango te mukolo piège ko zalobe mukolo premier ko zala ko zala na bango te bango il faut pas comprendre que toujours traverser moment on a pays ya ko tonga mboka il faut pas comprendre que ceux qui vantaient d'aller na kata ba orchestre na bango qui vantaient yango sala maka ensemble na groupe mais ceux qui zaka ka ngai na nyoyo na na 10 parcelles mission na moko ba exception ndako na ya pamba na matonge atana lingola mais ceux qui zaka ka non voilà yo moko kaka ba 10 parcelles mission na yo atana lemba ndaku te atana lingwara na matonge atana njile ndaku te eza ba démarche négative oyo lelo biso ba lo bagimanda parle trop oui nazo parler po nzambe mutazo azo pesanga ba inspiration ya kopekisa mingi o esala mi ya mabe na au sein ya musique lelo combattant na Europe kuna asilika ki bolobika pona maka ya mboka non pona maka basi na bango pona maka gouvernement te oyo te pona maka basi wana ne alitolinga ngote boni yo net ngana na kini bona fana mosi ngana ndako nengwana yo eka ozinga mosi nanga mosi mtaza mabe wana ya démarche mabe ya batu bengi ba yuma sadi na moni yo yuma parce que ndenge ni ngaka manda bona tiki mosi ngana kishasa na yeko na poto na jupe mosi nalo yo to ba misibe basala mosi na yo mosi mabe OK so misa ko sala ngwaza misa normal peta ndenge yo ko zo mosi ya mutu te bazoka mosi oyo azali ya mutu te OK soki ozali conscient que moi so azali alobaki na yo ki azali ya mutu te conscience na yo ozala bien ata mobali na ya kala soka yepa le gros problème yo conscience ebeni ke na yebaki te ke azali moi sa kokodi koko na yebaki te ke azali moi si ya omoni mais soki komi ko no voilà ndenge bozo komisa ngo lelo wana ke ono bino boyaka na poto ngona kozaka basi bato na quel pouvoir ngana ina ndaku na yo na poto okabelinga bilambo okabelinga voiture moi si nga susu alandi moi si na yo so alaninga ça ezali bato yo toujours benga bato bazo mona vie eza na impossibilité OK vie eza possible zana mosa malamu bato poto bayaka awa ndeko na influence belé parce que mutapoto mutaka na parfait mutapoto mutaka na stick mutapoto mutaka na baspe ya uti Europe à l'époque ndenge to ebaki bako saka na bana bako saka na basi moyen te mais za démarche moko mutu na mutu so azu engagement azu gloire ya olangi na yebo ya faina yeti yeko cadre gloire olangi na yote po tika kokosa libanda que yo oyeba ko cadre gloire ya olangi na yo boyete allez akomi kokosa libanda facilement yo komi ko yina bato libanda wana bato wana yangani bazana problème moko te basinde mutu bazaki na bazaka na baka wana
po soko batele malamu te asali yo kawana yoko ina baninga na mimbali démarche wana tolinga ngote démarche ba combattant o bazaki na raison zaika ke non boza ba musicien na kata mboka bozo tonga école te bozo tonga hôpital te bozo leka ka mbongo ya gouvernement ningo na bosaka eloko moko te puis gouvernement ngo tozomona ezo tambola mwa malamu te yango na bofana nanu donc démarche na bango ya kindengo wana bongo côté na biso musique ndenge non bino boko moko sa ko yemba banzembo ya insanité et puis bozo respecter penza ba norme ya ma sincérité et puis ba règlement ya ko telema bato pe ba basi wana ba ko loba et puis bon mais dans l'ensemble Gloria le congolais nyonso na kwenyo sur le monde à comprendre que il faut ba fungola ba musicien jeune bango ba musicien ba sa yelo mote bango nde ba congolais ba sa la correction ndenge za ke mapé mati 200 francs na tongo ou bien 250 francs na tongo bango ba bi notre somba mapate bango ba kuma ko linga musique o ya malamu à l'époque ya kiso musique ya malamu muta sombi mais bango ba ko ba tribaliser musique bango moko ba congolais biso moko ba congolais to tribaliser musique ndeni mutu abandu nda kusomba ka mutu abibloka batabandu na bango mutu mutetela comme ko somba ka batetela mutu ya muluba comme ko somba ka ya petina ya muluba ya baluba alors BBC tango BBC dans l'ensemble Gloria nanga bo tribaliser musique ezana tribalisme était et puis musique ezali baleta po balé tozana ba joueur mon atamsa comme na 40 ans tiki na ege mais papa wemba kufi na 66 ans na micro joueur ni na kufa na balé na 66 ans té donc dans l'ensemble bandeko il faut pas fongola la ba comprendre que oyo basalaki était ya biso na correction na bango siko ya koyeba nani akobeta biso musique na zo défendre mboka bien nani tono tinda comme ambassadeur na biso parce que congolais nyonso fa yeba ke biso za ambassadeur na bango ne faut pas tinda biso ke manda boye mbela biso boye manda o saki boye bien o yaki mabe basa biso ndengona ndenge à l'époque ya laki voilà à peu près na biloko wana et puis ça vraiment banere pour 18 ans. Je savais que Kumobanda chante merci à toi Didi Kabongo, merci à Mireille, ma tante chérie, maman chérie, Serge Vemba, pour qu'après ce gars-là, on veut ma bombe sanguine quand on a 4 à Paris, sans oublier Elvis Galaxy, c'est cool la le boss. Merci à grâce à Kwanza, merci à toi. Kumobanda chante na mon azan besoin vraiment aux alat le roi le spectateur na minute. Na moi les kamozo le kanamon da musique là mso yebe on tanga na zo informer guerre comme il est là. Yende ko na offert Richard de Poule na Kofi Olomide. N'habite se reprendre dans déjà que bana moi guerre moi ma casse comme ça niveau ben jour mort insupportable. Ma yebi magam na bango ta muketi parce que bango vient absorber rambo pa ali bonne année a vient abiso mais toujours to connaître la musique ba zizanité ba problème bango ndé ba problématique ba virambo. Asa problème ya usakanate mana makambe ko za na problème te ngai manda so na za Kofi Olomide vraiment faut na za anti problème faut na za lokola mutu moko so na yebo ba ya mbanga lo Angelo mais pourquoi ka ba problème c'est que Kofi Olomide azali tata ya fere soit Samsung Koko peut faire. Faire 40 ans et 60 ans. Ah, peut-être faire. Parce que maman n'a pas de grande biso azali na AGBL. Bato AGBL, il faut pas comprendre que ils ont dérangé population. Kofi Olomide na faire bazali tata na mwana, OK? Yé faire fay bagé oh on a tata a une expérience, il y a ko beta orchestre Kofi ko beta orchestre na été. Il faut pas que na respect yé Kofi fay bagé faire da mwana mais lelo na kata mboka azali leader o azana groupe na ye. Bon so bazo beba na bango pourquoi na kata ba question na ngana oyo retourna biloko ndenge wana. Pour na sala ngoni. Non, n'est pas bo mboka banda kala bango batu wana. Na ba polémique zanga mutu na makolo na niko elega na loka ba vieux jaloux. Na ko lukenga bi vieux jaloux pourquoi? Au Beti Olympia, au Beti Zénith, au Beti Bercy, azali jalouté. Jaloux. Pourquoi vous avez un problème de maramazan à Moutouna Makolo? Il y a une musique qui est tobi. Plus question. Son musique qui est au salon moins dans le monde mususu. Mais na Congo, non, et BBC Maramebele, et BBC même Tina Mers. Son tali jeunesse, les gens balabala. Tout ça, dans danger. Parce que Banda Kwanza besoin de mokilité. Banda Kwanza na Congo est presque 80% de la place. Mais ils ont des mokilité que comportement fait à la boise. Ils ont des cas bibliques. Les gens disent que la musique a tambola, on a polémique. Sans polémique, la musique est tambolate. Bon, en tout cas, sans polémique, la musique est tambolate. Mais surtout, ça, l'arrière, il y a la musique qui a 30 ans. Oh, parce que la musique qui a bien. En tout cas, polémique, c'est un modèle. Et puis, tout le monde a dit Michel disque qui a Zanganga. Bozeranga na simbi biloko moyete. Biloko ndenge zakite. Ça comportement misa congolais nga so bom nanga simbi te c'est que na kufa nga manda so misa loko nanga simbi te c'est que nga mana manda chanter. Eza langage mo ba misa congolais bol ba trop sûr. Lokanga na lobango te. Donc lokanga na lobango te donc na yebi ngote. Ndeno ko za décision ndenge na zo chanter victoire moko bena match betamité.
Naimbi suka danger. Ngai neti ngana saki disque na ngai bien et autobima ya cela 4 mois. Naza na conquérant na mututé ngezo kemale malembe wana bien. Makambu ya polémique so ekozala ezala. Mais ala te ke pona ko nuire. Non. Non. Musique ya mboka ngo etambola ndenge wana wana bazokosa. On est comme mabe oya kolakisaka batu kinganga na télévision. Eza éducation te. Muta pesio nguya pesio pema nzambe. Kamata mpungu wana zolo ba wana salon wana nkuku. So mo kolakisa na télévision ngo zo ignorer nzamba zalaka. Comment wana bana musique no simba de l'autre. Migwata pourquoi ça? Non, non, non. Ça ngana ba wenge wana mema te sika monte bo kota ka otala ka ndezala. Po boza ba journaliste moko lelo boza ba information te ngana simba gwata. C'est bon que gwa mutu ba so simba ki fo mutaye ba. Boza na information te. So za na. Comment ça ki sa mutu fa ba? Eh ba na mboko. Bata gwa ba. Ki nda ko nganga na efu ngafana. Ninga na ba journaliste so ko tuni bango ba ibanganga ba mission na mboko yo. Ba iba marabu ya ba mission na mboko yo. Tuna ba ninga ba journaliste parce que oza na information muke. Qui ça monte que comme so bien information que na boyango qui ça monte yo koti kisi na yo nga journaliste na ba ken kuma gene na nda ko mobo kisi neti nga sikoyo manda nga inga manda comment manda na zongo wapi moni donc tes émissions na y aura un jour tes émissions na na DG plateau on a l'accès OK na plateau ngo diriger moza na masolo na ngate nga manda na za na masolo na botama na église na bi lobelo te bo so botama na église ba no rosimba kisi te lobi ah mais soko yo tina na kisi po yo olinga nzambe te oui to lobi bon to tunika ne mutuna non non mutuna na ezali ke yo za fan ya kisi mingi pozo betre sura fan ya kisi beta bele par rapport ya ba mission Congo mingi bobo ya on la kisi te mosusa ni ma kisi na e vis-à-vis yo moni ba groupe yo sala ba petit zo diriger groupe yo fan sa ba non 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 ndenge tozawa boy ba ngana sala ba sacrifice belé bisika na uta msala nzala tambola makolo mais sacrifice nzala na makolo eza iloko te sacrifice bango zo ba ko saka ba mabe ko sacrifice bana ko sacrifice bato et ali normalité démarche eza démarche bokoko ba bomba ngo ba laksa ngo na posate s'il vous plaît s'il te plaît s'il vous plaît boza la prudent bozo me mabe mystique eza ngo mnana ibite ke mystique eza na mokili mais mystique ya ndenge wana te mystique ya ba sala ngo na nkuku so mo laksa mystique na poisa koka ba concurrence mystique pour ba yelo o ya munene et vous bêtez facile. Comment Manda chante aujourd'hui, disent qu'on est bimi, je suis Manda chante, je suis bimi depuis ça fait 4 mois, et bima déjà, mais les gens disent que Selina et beta ma casse, Selina ka yango moko, ils ont la puissance koleka album Mumbayo sala. Ka ba fan album oh ngana sali siko. Oh sali siko. Selina ka. Wana baba congolais. Wana te ba yo kinze mbabina poser question baba congolais. Nazali mutu na nimaka critique. Diaspora ronde bateke baba congolais. Pardon. Nazali mutu na nimaka critique. Mais carrément na biga baba congolais parce que na Congo lelo, kwenti kwa ya Congo, musique na ngezo beta. Koyema ne bato yemba Selina na nzela. Non, mais maman, on a besoin moins informé. Il faut quand même vous informer que vous nzembo soke bimi. Et autres côté batu malembe, Céline Saline nzembo, et c'est combien de temps? Mais ça problème te comme tant Céline bimanga. Biso tout yemba ngo. Mais Céline a tout basi toyoka ngo biso nyonso te se retrouver na 4 points nzembo tronzo sala ngo basi. To se retrouver na 4. Oyo sala leki ya Selina, toyoka yango makasi. Par rapport au bimisi album oyo Kumu makasi promotion en radio, là on accepte. Mais les gens à diaspora bazolo bagé kumu manda ndenge bazaki qu'on a 10 ans Céline après les qui a Céline. Et koti bango makasi par rapport à Céline qui so bateke nini ke o bazan information te. D'abord nga diaspora tozana bango te, monte disque na nga teke ngona te pour diaspora a auto compliqué biso pour rien, afin de biso pour rien. Bande comme sous balai kuna ba komisa ki makamla ba règlement lokwa ba mesana la vie ki ndumba na ba balabala ba koti ba règlement ba mission titi bebisi makamwa moite pour rien comme ça ngana ba diaspora na ba ensemble te ngana na kata Congo ba diaspora to ebisa mama me manga lokwa muto mayele so zo me manga na niveau C zo bebisa parce que yo tout ninga question tu kana répondre non tu vas répondre mo ba monte ba diaspora za guerre na ba ça on ma place sinon ba mona ka zo ya ko so na muto mayele boye non c'est pas ça ngana zo répondre yo ke sur le bien en ya Selina et yo kana ki makasi Selina ya Selina 8 ans OK donc pour Selina yo kana 3 ans après disque na yo ma 4 mois donc diaspora na yo wana o azana pour cette information ya Congo to bonne musique yebisa que disque pour ayo ka banzemo na ngabia azwata inane azwata inane parce que ozo compliquer nga pour yo ba ke Selina kaka entre disque na yo même pas donc moi na wa même pas na makolo vous allez moins informés, les journalistes, mais tout ça, tout ça. Les apports à bon temps, comme on dit, tout le babon, tout le monde, jamais le bâtiment moins informé. Pas total, attends, et bimarato, même la radio, au contredit, au contredit, total, on l'aura partout au cas d'information, même les téléspectateurs, déclarer moins d'âme. Foumou, on a trop radio que même la télé. Là, au Kobalante, ils ont le goût, on a quand même le taxi, on a un badé, ma koumou, et la quitter, la nuit, soyez mba. Mais d'ailleurs,
D'ailleurs, yo zali no kutu awa na télé te, yo zali na internet libanda kuna, tala ba télévision na biso kuna, tala ba télévision. Non, yo tala. Par rapport à radio. Yo tala biso ta. Ngai na wanga na mbala moko parce que ngaza muta sincérité. Na wanga na bilo nso zolo bana parce que na jour producteur na maison moko valon yo sa musala très bien. Ba congolais ba otanga bana kata Congo, bazana nga d'accord que ah manda producteur non cette fois ça va bien pour nzembo zo beta partout na télévision bazo be nga nso bana nga en tout cas promo ça va. Banzemo na nga ba clip nanu pe bano silate pour na salika 4 clip pamba na tika na 8 mobimba. Mozo informé te alors informé na yebi. Ba tendeni. Nyoso nga nazo informé yo. Informé nga ndelinga na yebi pour la fana loko na yebi. Bazo tala biso na kotala émission so biloko be to soleil ezate. To suspendre tout toko saka ba photo saka émission na niveau. Toko saka niveau zo ka ba problème ya mike. Le problème c'est to bande vérité pour bien misa ko bolinga vérité te bolinga ka ba côté la bino. Nga nga vérité na auto fanda 10 ans ya 100 disques. Passe na passe. Wana vérité te na auto sala ba série na yo tanga série na wana d'ailleurs marché qui te. Comme marché na bina succès c'est deux choses différentes. Comme marché te batte côté batte na mato pas banze muzo za resali succès mais on a mbongo te batte côté na côté batte facilement. Mais état que congolais ba otala biso 4 mois na osenga bango merci parce que banze momi balé misatu bazo yima na balabala déjà. Wana ngai na côté na discours à sata na terre osaka ba isbarade moga lokuta et puis parce que les autres tendances c'est ça partout. Il suffit que quelqu'un featuring na fait papa Wemba to yemi na grand-père bozu na nzemo moko. Yami balé na yemi na maman moko outi na province à Lodja parce que moi je suis motete la mais non anti-tribal. Nzemo moko qui tete la to yemi na maman tine a outi Lodja et nzemo mi sa to yali wana to yemba gina mona tabulay pegi tabu pour nous la reconnaissance na force tabulay atikeli biso na mboka et nzemo ni susu na yemi na sali featuring na Delville Salsero to yemba nuit et jour. Et puis quoi encore? Donc la salle mobile featuring maman à 5. Donc disque ça très bien. Bino bataba boza na poto. Bomoni bisika to komi to lobi pe trop. Sikoyo netinga boye na sina comprendre G et na ngo simple. Bo tindika biso bisika to salaki na place. Mais bo diriger biso selon bino. Kaka te ko na ba poto na ba étranger. Awa pe na Congo. Ya mabe bo tsaka pembeni. Ya malamu bo ke na musika. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont mis géré, ils ont boulot, faut te mis gérer dans nos bisomos. Comme moment de chance, ancien producteur nayo atikapso déjà vilando batidu kapé à son âme. Au côté mbalamoro na monde mususu. Na zone ici ma papa matanza bo moye, c'est son mauvais souvenir na eza maître de l'école. Par rapport à elle, c'est un flash, c'est un bleu, oh, ils ont facilité, ils ont mauvais souvenir à vie, ils ont maître de l'école. Dans mon écran, même mon travail, papa, ou un maître d'école, yo comme tu travailles dans l'album, nous, tant on veut l'anda koufi, na souko commune. On va ngate que même difficulté, papa, ou mbana, et la OP. Ngara habité, il me dit apprendre que mon travail, papa, ou Mbappé. Je pense que à travailler dans Charlie Kadima, oui, mais flash et maritime, mettre l'école était comme un support, il y a Cornelie Malongi nazana otinanda kulelo et bima na support ya CD et bima na support ya flash disque. Par rapport à ça cause la bino moi je parle bien là travailler avec la personne même personne a travaillé na yo pour travailler lelo maintenant le ba monsieur ça papa mbaloba a bombaté monsieur ça alba nini mauvais souvenir à mettre d'école on a dit que même moto travaille à mettre d'école les gens moto pas ma travail producteur am ta produire qui moteur je parle de la personne je parle de même producteur je parle de la personne au travail pour toi conférence de presse tout le monde a Vanda Liboso il a été na a la producteur na travail na été producteur a ça les productions na il y a disque nanga oui donc il fait son travail il y a côté que ça disque a bon na c'est des attaques ça flash disque kasi yango abikasi est-ce ça sûr que projet il y a ko ça la flash disque banana papa mais marché na ngote na ngai marché yango bazoteka mutu mususu to akozwa nzembo kana flash disque mutu ana besoin na mususu na CD pas tout monter na flash disque za foko kindo somba nzembo rosomba ba pirate to amanda za contre piraterie mais Gloria to lobi boy au moins ba mission zo ça ba CD ba mission ba CD au moins ba mission ba piraterie ba mission zo ta $1000 ça mais par contre biso flash na ba sali eza $20 et puis ba kamati ba tie ba clip 4 na 4 qui na le qui c'est des 20 de flash de $20 oui. Mais na moni ba héritier watanabe ba oteka ba CD na ba $25 25 € na poto na kini te biso do oteka pona monde to oteka na kini te flash c'est comme lelo na uti Uganda na kutia na Uganda flash oteka ngo pona kini te ngana oteka musique pona monde message propre et ali ya ba congolais sombela nga produit na ngai humblement pour refaire nango pendant sur 10 ans pona $20 soko koti po to so masanga $1000 il y a $500 il y a $200 $20 pona osomba produit oyo roka kitoko
Ngana soumi banzembo na ba combien banzembo tout soumi lelo na ba 2000 ba 1500 ba 1000 même. Maintenant allez na kamati produit na teke on a 20 soki ekutu ngana ngata produit ngata na 50 dollars pour ngata malembe ekenda na malembe kinaza kutu pressé. Donc maison de teke na 20 dollars pour ngana pour bango. Kuna yali anti-copie soko copie yango ba kanga yo. Anti-copie soko copie yango kanga yo. Ça arrive déjà que manda ko manzembo yemo kwa somba telo te bande tisoka. Ouais. Nzembo. Ba Ibrahim wona za yanga. Lelo na sali ba Socrate na sali banzembo ebele lelo na kata je za yanga. Kota na kata information comprendre. Quand on a des formations, comprendre, demande dans un groupe d'accompagnement, ou dans un groupe ou des entreprises que chaque fin du mois, un musicien, fout à rabango, ceux qui le musicien a l'on des comptes finales. La question est là, il y a mais on a website que groupe fout à musicien à carte qui chasse à awa. C'est là. Groupe d'accompagnement, il a fallu oui. Nous sommes tirés des orchestres parce que nous avons un dans un groupe d'accompagnement. Bisous, nous sommes un orchestre sauf fallu pour mettre ça là groupe d'accompagnement. Groupe salaire et foot amaka mingi na muto oyo nyonso aza na sponsor so moni muto aza na sponsor a foot artiste na été. Je préfère me organiser ba groupe na biso autrement na makambo ba paiement parce que lelo maman paiement ezate groupe moko te otombola musapike foot rabatu awa en tout cas soki ezali ekoza mibale misatu te. Pourquoi? Parce que rendement ya mbongo au moins il faut chaque mois bobetaka ou bien chaque nakata semaine nakata mois bobetata 2 fois. Mais si nakata semaine bobetata 2 fois. Oh bet ba chaque dimanche on a ba concert mo tam sezaka baksa masanga baksa mo na masanga kuna baksa na porte boka bula kuna makamebele. Ezaka bena moi juste. C'est un tabac contrat. Mais oui, mais contrat c'est autre chose. Contrat za na makamunyo so contrat za na makamunyo so pour préparer boyokani entre les deux parties. Mais ba concert de malamu ils mingi de libanda so ki ba province on se retrouver mais awa vraiment ils a passé or pour se retrouver ils a lokola lelo so misi disque na wo so tamol malamu tango ba nuko tambola c'est autre chose. Je suis très content parce que mo moni ba bazo beta lisola disque qui en tout cas ba bazo sepela logo zu information o ko sala kuna o yipsa be batuke. Comment ça arrive que, comme depuis la carrière, on a toujours pas mal de sponsors, mon robot, brasserie, comment on a toujours des sponsors, mais on a la casse sans sponsor. Parce que là, monsieur Borso, la thé, parce que là, monsieur Nambon, aussi baraté, pour bâtir au bacal, on te y a mon canem de boire aux sponsors. Na ça démarche de sponsorisation parce que démarche de sponsorisation ils ont tant de groupe kaki alaki groupe kaki ngoro ba orchestre ils en a batu 30 25 à l'époque orchestre ils ont ngona. Tango ba sali ba force ya ba orchestre wana o ezali tamsu na leader moko ba musicien wana nyos ba pesi poids mais biso ezali tamsu yo moko à l'époque ozana yo moko moye ba zoyo ezate na banzo zo comprendre nga pa ezali ba kama ba sponsorisation ezali parcours ndenge ni otamboli na ba occasion ni okoma ki pose wa pango mais je pense na je suis Léon na bimisiango sponsor akoya po eko ko pesa sunga suma boko pour disque matamakasi. Pourquoi? Parce que bah on a salaki ezalaki na poate makasi pour producteur azaki pena makasi ya makasi te. Mais là on a na producteur makasi et je suis sûr que ça va marcher et si on a na producteur déjà je pense que Azap quelque part sponsor déjà. Donc dans les bons. Dans les bons nous sommes arrivés à notre rubrique l'invité à Anatoa Royemba Nzembo za d'ailleurs naie. Aimer nous vivons quoi batwaza bo moite comme ça kufa comme malamu ka fo yemba en derrière ya o manda yemba. Aimba mutu moko aza na bomoi isikazali vraiment vanda bino manda chanta kanisa ngata nazaka na mususu na braza nazaka na poto nazaka na mbanda ka manda yembanga aimer nous vivons. Ah, question est bizarre. C'est ça rubrique ça na rate émission yemba nzemba d'ailleurs ya yo moko ya mutu aza na bomoi aimer nous vivons. Toi rubrique ça rate lenga tant toza na bomoi. Nzembo ya moninga mosusu ou bien nzembo ya koyemba mutu moko bisika zali po bisika mutu moko mutu mosusu o ezande yo yemba ete ke logo yemba na nzembo na fo yemba ngote ko eza libanda makambo oyo sala eza ke musique yana yo na kati te mais oza nzemba mutu mo vandara mo ya orchestre mosusu mutu mosusu kazi ah tout leader mosusu leki mosusu grand frère mosusu mais azana bomoy aimer nous vivons. Ah OK ba donc ya ba musicien nyoso bazana bomoy yo ba kufate ba kufate poisson mtakufa ko manga malamu nani na wemba nzembo nani. Ah, tu cheka pour l'école hein. Papi kake Not bobo ibelanga mama ah eh
porte-monnaie botika na bino imwari nalinga nzembo na makasi ya Ferego là. Parmi les chansons na yenyo so nzembo ya kitoko yango wana. Et puis mélodie nango c'est trop grand, c'est trop grand. Akenda moi musika trop. Merci beaucoup, nous sommes presque arrivés à la fin à moi dire. Mais ba rubrique yango yo yaka nango boye za po kabulanga na batuta. Ah, parce que moni siko oye ko tuna makamoko ya koloba aimons nous vivants, to yemba lo ba mutu moko. Ba musicien na yo congolais bazaka so ba mutu ayemi ya moko boye et comme promotion. Musicien na ngato bandeko na yo. Bandeko na biso na yo. Ah to le bana ba ondengo na donc eza normal eza rubrique na yo, mais d'encourager faire les là, ma bezate. Pas ya zabe ba bonne année. Ça m'arrive parce qu'à la fin moi dire na ba fanya sakumo o ba ozolope na poto bazela kola musuba mona yo andeur akina na Angola po ba komaka akina Angola bazela ko na Zambie bazela ko na Tanzanie bazela ko na Dubaï bazela ko na Chine partout bazela ko moya un mois na bango. Mais avant un mois dire wana nani ko ba ke yo za malembete c'est pas normal au monde yo za moi si ça émission bonne habiter au beza idéologie émission na yo ko chauffer batou au beza ndenge j'ai pas aimé ce qu'on a yeba na ngana kima pourquoi aimé de boni. Pourquoi? Parce que au même temps ba stade mogo chauffé barrière mususu mais moi dire au kabwana yo ya kabwana fan na yo ngate ya ça ba fan nanga je suis en marché et d'abord avant que na je suis ba bonne année 2016 eza année où toto traversé na ba liwa na ngam na so ba mission minene ya osaranate tozaki na passe ya osaranate même ba mécène. Alors to continue en 2017 je pense que mbongo on a poche on a banque air nyonso on a yeba ke ko pour tika mokili yeba ko kabola na bandeko on a un message na biso ba éducateur toujours bana moya lelo. Pourquoi? Parce que Congo lelo elo ko to bengi social ba bazo kansaka faut l'état et salango mais non même yo commerçant il y a l'état te so za na possibilité salisa ba voisin na yo salisa ba famille na yo pour mokili ko tambola bien ya Congo eza mboka moya bolingo ya mboka bien. Et bah bonne année là Congolais nyonso bisika boza parce que émission glorieuse émission na internet c'est libanda et je pense pas tout outil n'a pas été commis les lots tous obligés à limbisa na kozala bomoko pour na dikambo itali barrière ya ba musicien ba ya kaswa te bon so ce que ba musicien pe ba bio ya kasute na mboka na yo moko eza malamu te 8 ans mingi bomi makasi et bomi makasi nazo regretter ce qui fait confier le misage na ba problème te ba poto wana ya ba parquet nde peut-être lelo yem ta bongisi makambo po ye banda kala na ibsa bino ke ye azaki na courage à affronter makamebele mais lelo peut-être nenge politique ke itina mo lelo bon nde bo comprendre les jeux bo pesa biso pe chance toza ko sangana bino mais bo diriger biso cette fois-ci il faut bo diriger biso pourquoi to le bino na po so bo diriger biso et ko bebisa ba foyer na bino te et go bebisa sou makambo te o na ye concert kuna ko beta concert yo ko buka magasin o ko yiba biloko pona nga non za na contrôle ya ko yiba ke programme yango pour artiste ngapena za na programme na ngabi po bebisa makambo foyer na yo te na makambo na yo moko poto za la moko po sino barrière belé et ali barrière ya ba règlement et ali pona le kobongisa Congo te eza ba règlement boyi biloko na zoloba po biso moto moni makambo na Angleterre donc dans l'ensemble na pesi bino to ba mbote belé koloba mikolo waye kuma muke fo na maloyemba pour sortir ya présentation à disque auto zo ba rendez-vous na Bafle eza le 19 rendez-vous na Bafle maman oko yo kanga na Bafle po yo oya ko tsa concurrence na ngai moni pa ngana za rendez-vous na Bafle na Hall de la Gombe na centre Wallonie entre le 19 ou le 26 février donc bana Congo bana Kinshasa rendez-vous na biso makasi za en février pour nous représenter disque to betaka tous les 12 titres auto sali na katia je suis et yango ne to beta partout so za na posa Ibrahim o lukeli biso quelque chose to betelo Ibrahim mais par contre sur la mina manzema papa Wemba o lukeli biso quelque chose c'est parce que toujours vivre ba mémoire na ye toujours revivre ba mémoire na moko lonyo parce que azana biso tilelo grand mayasi grand prêtre pas aux ali na ngro koto pas aux ali to tika au jamais to tika idéologie na au jamais mais ko soutenir biso ko tika biso il faut soutenir biso donc bambote na nga ya suka na bana Paris na ba tous Saint-Boins na ba grand frère na nga Chango na ba kuna na Gombe kuna pa kokodiko na pesi mo kokodiko na village no ya Mobimba bambote belé na pesi ba massa nos ba ya kuna pe bambote belé ba ebi et puis voilà quoi Manda bon manda keso moilinga ba mise congolais ba bengra
oui ingratitude eza makasi na musique ya mboka oyo so ba mécène ba kufi ba yara te mali rambo en tout cas wana na go wanga nango te ngalo kwa na sali yango nanu pena te mais eloka mabe eyate mais ça arrive qu'il matanga vient so la dilo zalaki ngala yaki na Uganda matanga ve sonné chombo natanga ma station faki na zaki na Pointe Noire pour la duplication ba nino mais à chaque fois ça nazo ya nazo mona ba famille on a un problème nazo mona famille ya kanda ngobela que son âme repose en paix on a yemba akufaki donc faut na que mona famille non se préparer donc liwe za pona biso nyonso mais ceux qui écoutent na présence en tout cas nga congolais yo sabi que manda na assistance azarabo yo moni to message na to makamna nga belati mais nga na assistance moi mingi donc quant à moi na ko kabwana ote pona roba ke nyonso tout sali ya bien o mabe olimbisa parce que moni bino na yebi ekolo na yote mais biso batete là ah oui mais oui même sur la tout massa na papier no ya kokodi ko contraindre biso batete la toza na mwa ko kitsa mingi toza ba tumi mataka to moni papa manenga mikitsaki biso to batete to mikitsaka na biso bo yo ekolo no na yebite soko za mu Kongo beso ko nani mais na ko ba olangi so za mutete la vraiment na nyonso eleki olimbisa ngana moto ngo ya yo yakina yewana bolimbisa mais botinda sango na biso positivement to boyi biloko ba moins informé boye vous a trop na ba information na ngate je suis vraiment carré avec vous avec toi quoi parce que on a carré hein je propose une information mon te zarande nini nani shiki nani tete tu vas aller mo boka ya obi ça maman arrive à la fin bah c'est pas comme oui on a parlé que koko bio dandishiki yango bio boko boka dandishiki yo gloria boki dandishiki dandishida dandishiki to pese mot de la part de ah mais dandi pas za ba bonne année pourtant ba shida ba tete na kozala dandi kala la shida OK biso tete doit ne toi adapter facile Gloria merci. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à faire la Glolang avec Koumoumanda Chante. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tous les fans de Glolang. Merci à toi, ingénieur du banque à Gauthier Mascotte et l'homme idéal, ingénieur du banque de tous les temps. Merci à ma même Lise Bamtema, tous Pepe Lembeto, le malheureux congolaise. Merci aussi à Kaya, à Babi, les résidents, à l'artiste, pas bien à Coco du Coco, Escazani, à Papa, Escaz, à la Ragan, à Rabutuna, Mouepa. C'était vraiment un papa pour moi, un arrosant, jamais autant comme une vie, je sais pourquoi. Il a beaucoup fait dans le monde, il y a carrière, journalisme, merci papa, merci aux alliés à son âme que tu es parti mais tu es toujours avec nous. Merci Naya Willy Mouchen, le véritable code. Merci aussi à impresario Claude Ndombassi. Merci à Ricky Kabambi, le vrai garçon de liste, garçon royaliste, le analyste. Merci Nayo. Pourquoi pas aussi à Vejo Jongonda Imen, la taille avantagée de Jongonda, garçon de disque. Tabanda Oyemba Banda le Banda Bawenge. Baima Jongonda Imen. Merci aussi Kozali. Merci aussi à Tante Mireille Vemba. Merci à Serge Vemba, Galor Vemba Bouma Sangi quand on a 4 à Paris. Merci à Sekoulama alors bon merci à Elvis Galaxy de tout le temps. Merci à Yadide Kabongo, merci à toi, merci à Yadide Kab no Moïse Zali, Janice Tanchunga Poutiani Tasita Baramuchuri. Je confirme Janice Tanchunga Poutiani Tasita Baramuchuri, Masta Bataja Marc Onzita Yaya. Merci à Yohana, merci vraiment avec Janifo Zalarazala Janisita. Merci aussi na grâce à Kwanza, merci na Franck Stemay, sans oublier Babi Jani Kazola, merci Maïle qui était derrière la caméra, merci à Hilaire le monteur de P6P du Monde. On se retrouve prochainement avec des artistes Nyon Soirée puis le du Congo parce que fait Richard de Poula Roson à Kalaté, on a concert le 4 si je me trompe pas na place des artistes après on a concert na Abidjan na Sevanta Kenya Abidjan azongi vraiment Abidjan kula na mboka batu ya ba du Rafat babi guerre mi kola ba Congolais merci aussi na ba misenya so République démocratique du Congo metoti 42 na tina te fali poupa hérité Gouti fait Richard de pour Kofi Olomide to luka mama kimia ko et même nous compte aux anabo moi parce que après ah ils en liwa il y a pas à discuter qu'on soit les en tina on se retrouve prochainement merci na impresario Claude Ndombassi merci on se retrouve prochainement bye. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemay, Kiandankala, Twende! X-Bass, Marandura,